La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour bande konangai mbote batu nyonso obolandaka Xile Boteloa TV. Vraiment napesi bino mbote esika nyonso oyo bozali. Bande kotota matoi toyoka bien eloko nini oyo ekomeli Naomi Barcelone. En tout cas tota matoi toyoka nano likambo oyo bien oyo Xile Boteloa TV ayeli bino na mokolo ya lelo. Naomi Barcelone aza star oto yebi biso nyonso. Naomi Barcelone aza kana chaîne na ye aza o asala ba théâtre aza star munene ya mboka na biso, donc comédienne munene ya République démocratique du Congo. Barcelone abalaki aumelaki po akende poto na minute o akenda deja poto azosala vie na mobali na ye autaki kutu kobota. Mais chose grave après maternité na ye bokoyoka problème nini oyo ezo leka. Alors nazoti la bino na numa extrême ki boyoka na nu Barcelone après ngana bino tokozonga po nato décortiquer po nato analyser likambu yango kaka ndenge ezalaka. Alors bande konanga soki zambala no ya liboso au côté na Xile Boteloa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager émission na biso nzambe ako pambola yo. Na lobara toujours ba partage na bino ezalaka très important pona biso. Donc tango côté na Xile Boteloa TV, partagez, commentez, aimez vidéo, donc partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez partout pour que bande konyo so ba yeba elo Congo eza nini oyo ezoleka epaya Barcelone mama formidable. Alors bande konanga nazotie la bien siko to landana no mama formidable Naomi Barcelone après tokoya ko continuer ngana bino sima. Tango s'abonner, appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tango Xile Boteloa TV a rotaba analyse na ye et comme la yo esika nyonso oyo okozala. To landa Naomi Barcelone, to tchaba j'aime la vidéo. Ça va papa? Tu vois les bébés hein? Après rendez-vous, totamboli mbangu. Koli atamwe lo mo boyo, mema ko ka kitso mutema, via poto ya ngo. Barcelone konzi bena wote ko bota ti. Ifena koma na nzuzu yo ngombo. Ah, pete como ozongo. Ntalo balase ke na komi nzuzu yo ngombo. Bande onanga naza si toyoki biso nyonso toyoki Naomi Barcelone. Alors affaire kokonda ya Naomi Barcelone nga nazo comprendre te pourquoi congolais azo lukalika mtwa, pourquoi congolais ataka liboso kofinga mutu sanke boyeba mutu azosala régime tope azosala régime te. Alors Barcelone tanga zaki na Congo mutu on sayebi santé au Barcelone zaki nango Barcelone zaki na ye bien toyebi biso nyonso. Tango balobaka ke poto eyaka komela ba comédien balobaka yango na ndenga lukuta te ezaka vraiment ya solo soki comédien to comédienne aye na poto akozala lisusu te na visibilité ndenge azalaki na Kisasa. Pourquoi? Parce que na Kisasa azalaki entouré na ba camarades na ya théâtre, na Kisasa azalaki entouré na ba collègues, azalaki entouré na ba tournage, azalaki entouré na ba gag, azalaki entouré na famille na ye. Alors, ce qui comédien aye poto, à kotaka mai pourquoi? Parce que ba tournage et diminaka. Moyen asala ba tournage ndenge abande ko sala liboso ezalaka lisusu te. Po na poto ezalaka mutu na mutu e pa na ye. Na poto ezalaka soki mutu auti musala ye avanje pa na ye na tongo kayu. Na po kwa bulo, na tongo kayu, na moi bulo.
na pokwa pale na tongo kayu na pokwa pale ezara bongo na poto muta auta kayu ade ya fatigué ade ya cassé donc ana tenter oke koluka banda kwa batu ana tenter oke de koluka batu pour que ba solo la sondeni na poto ba tournage à la raté donc ça vraiment difficile pour mutu azala surtout beaucoup plus na visibilité ezala penzate Barcelone a boti batu a déclaré Barcelone azaki munene tango Barcelone a boti a kondi Barcelone ozoli a biente et batu ba keku tuti musika balobi ke mobali na ye azokipe biente yango Barcelone a zokonda selon maloba ya batu ndenge batu bazoloba Barcelone zonga kisasa poto lingi yo te poto esimbi yo te na kisasa ozali kosala no ba théâtre na yo obandaki ko produire ba théâtre na yo na kisasa ozalaki na mbongo na poto bozata na mutuka te batu balobi ebele pourquoi balobi ke Barcelone azata na mutuka na poto te po bamonaki azopusa mwana na poussette peuple congolais et ana mutu musu ana na mutuka me aotambola trajet mulaite a préféré a poussa ni mwana na poussette et apena mutu musu ana na mutuka me a préféré te na tambola na ngana beta makolo na tambola na ngana na mwana na poussette Barcelone a boti na poto azano yemoko bomoni wale ya kisasa yesaka munene pourquoi oza entouré peut-être maman na oza envie oza na maman na yo oza entouré na bandeko na yo moye osimba osala sala musale belebele ezate moye osimba basani osimba koto ezate vraiment otala koto bandeko baza kolamuka na yo olamuka nono en retard pourquoi parce que bandeko no baza wana bazosunga yo baolinga te olamuka tongo peut-être soko olamuka tongo ezalaka osokoli ma ya moto après ozongi lisusu okoti na chambre okelala wale ya Congo o respecter ba norme ba air ya kolia ozo respecter air nyo soso air olie koki omona ka muto ya beteli okokoko ba elio biloko muto ya beteli okokoko ba elio biloko mais wale ya poto eza différent bande konanga wale ya poto eza différent parce que yo moko nde fo kende wenze yo moko nde fo lamba yo moko nde fo lamuka obanda ko kipe ndaku alors moye ozala na santé lokola penza wale ya Congo ezalaka te ezaka toujours différent bande konanga ba wale eza toujours différent eza vraiment différent Barcelone ana mobali ofo azwa swe na ye Barcelone ana mwana ofo azwa swe na ye bomona Barca azawa na bionso bomona kai avana no bota to bande ko mona ye malgré bande ko sala ba gym bande ko kende ba gym po azaki vraiment na posa ya ko kitisa nzoto et puis moi si soka uti ko bota sika ayaka nanu mbala moko munene te moi si soka uti ko bota sika adimina kananu bomona adimine nanu après simande akoya munene donc eza difficile pour que moi sa uti ko bota aya munene mbala moko kaka non adimina kananu mais Barcelone azaki critiquer batu ba critiquer ye batu ba lobby batu ba fingi pourquoi parce que Barcelone azoya munene te pourquoi parce que Barcelone banda uti ko bota munene zoya te et Barcelone a baby et Barcelone mais ana libala na ye azalaki kaka obligé il faut alanda mobali na ye c'est normal Barcelone a balaki soki amonaki ke akoyi kolanda mobali nete so amonaki ke kini efuta tala mutambuta tala ka vine ndenge ezokende Barcelone so amonaki ke te théâtre na kisasa ezofuta na kisasa osala mbonga bien na kisasa aza bien alinga ndima ko voyager te malgré libala so amonaki kaza bien alinga musi mobali na ye kisasa bavandi bakomo bokola bana bango mais ce qui Barcelone a se permettre de kolanda mobali na ye na poto eza po alinga ko comme femme de foyer amuna ki ke abali awumela ki po ke ne poto Barcelone abala ki mba mota abali ya ke poto
awumelaki pour kakende poto. Tangu Barcelone abali batu baye lobi batu ba fingi bando bala oke poto mukoni Rolanda mobali mukoni batu baloba ebele oto bande koyoka kaka les mêmes batu o balobi pona Barcelone Rolanda mobali no mukolonini salo kende salo landa mobali na yo peka kocha ba video yo peka kolata mabe mwasa libala mobimba seng batu baloba po congolais alingi bilobish congolais alingi koloba kaka bino oboya koloba Barcelone ye wana siko alandi mobile na ye akei mais kaka bino ango lisusu boye siko bo bana siko ko critiquer côté ya santé o azolia bien te na moni na ba video musu ba komela RK ba koma na ba commentaire RK qui peut Barcelone bi ozo qui peut bien te soit zong se Congo ba yebisi bino Barcelone aza bien te na libala na ye ye moko Barcelone est-ce que ye koloba kaza kimia te na libala na ye ayebisi biso bongo nani o Barcelone ayebisi ke ngande na abona na kimia te na libala na ngai nani o ayoki na munoko na ye moko bien sûr ba théâtre na monde lelo tokoyi pena koniete ke ba théâtre koma ofuta na monde lelo to boya ngote tangu bazalaka na monde ya ba producteur kaka ya TV e banda pena kufuta te mais tangu baye kokoma na monde YouTube théâtre koma ofuta wana toko kota ngo duti te wana pe toko ni yango te toko yete to yokosa te ke théâtre koma ofuta pourtant to lo ba théâtre koma ofuta to mona ba comédien na biso nde ba koma banda YouTube bima to mona be épanouissement to mona ba comédien de ba koma pena da ba changer vie to mona ba vie na bango ndenge changer to mona nde ba koma ozo mona ke comédien komi na facilité so mi pe mutuka na ye comédien komi na facilité azo louer penda kuna ye comédien komi na facilité azo vendre pesika bien mais kala ezara bongote otala ke kala ezalaka bongo te kala ezalaki na mwa ba comédien bazalaki na mwa ba difficulté kala comédien ezalaki vraiment na difficulté mombamba wana ezalaki kala ba difficulté ezalaki ya makasi kala ezalaki po mona ta comédien na mutuka seke faza la boss po mona comédien na ndako bien seke faza mutu moko ya mbongo mais na moya lelo ezala su bongo te moi lelo bango nyonso bakomi na bango sur YouTube bango nyonso bakomi ozwa salaire omona ke mutu tout a changé omona ke même ba Kevin Sydney omona mutu tout a changé otali ba vie omoni koto oye koto omoni ba Kevin ba changé otali ba Jérémy Chabani otala koto même mama abiso azoya sika nani coquette sasa akompe na chaîne na azokota ba théâtre omona ke mututu akomi na facilité ya rozwa asangisi ba comédien basali tournage basali théâtre mututu akomi na facilité wana pourquoi parce que YouTube eye ebongisi makambo bato bakomo vivre bien par rapport ya YouTube mais lelo soki boroya kolobela Barcelone azonga na kisasa ba théâtre bande ko futa ye na ba comédien musuba pe na poto me ba o jouer eza po ye moko peut-être na mi Barcelone a lingité parce que lobi ke chaîne na ye fonctionner et ko fonctionner kaka soki nomi Barcelone lobi ke chaîne na ye fonctionner et ko fonctionner pour akoluka bato basali ba tournage na Congo ye moko sali ba tournage na poto ye moko sali lokola voyage kaza na poto sali ba tournage et ko continuer ko leka mais lelo ba comédien na biso ba ye ba eloko na te papa biso Bobo Manoka abalo lexa ba théâtre bien na compte na ye na chaîne na YouTube ba théâtre ne bando leka kitoko mais Bobo Manoka depuis a voyager ti lelo Bobo Manoka na lexa le sous ba théâtre te banda Manoka kenda poto ti lelo Bobo na lexa le sous ba théâtre sikate ba comédien na biso bango ba ye baraté
ke ata oza na poto soko lobi ke okoti ba théâtre sika okotisa ata oza na poto bien sûr eza na mwa difficulté ezala te ndenge tangu yo moko oza ezala mais so kangisi batu pena bopesi mutu moko pena nini charge lobi pena te bosalelanga bosalelanga bokangisi batu basala baosalelo bosunga o soki Naomi Barcelone accepte kova na poto ake libala na ye bien sûr balobaka vie ya mwasi eza nango ka libala te libala eza nango fin du monde te kala biso bacomédienne to banao mwa lokwa libala eza fin du monde mais libala eza nango fin du monde te bien sûr baloba yango mais azui tant quand même yoke va na foyer na ye azui tant quand même yoke sala foyer na ye bacomédien boni o lelo babala te batikala ka bongo ba génération kala kala wana o batikala ka boye libala te mwana te vite vie stable te batikala ka bongo baza combien baza combien mutu na mutu ayeba ndenge vi na ye ndenge azomene vi na ye ye moko Naomi Barcelone ayebi pourquoi azovanda kaka mapoto ayebi vi nini oyo ye azomene aomene mpe vi ya mabe te tomona balive asalaka tomona bavideo mpona ka sante aoya monene kala te aoya na ye monene banda Barcelone aboti combien de mois déjà sali banda Barcelone a boti et sali déjà une année combien de mois déjà o esali azaye moko asokipe na bana asokipe na maya moto asokipe na ndaku bina boyebi ndenge mwana lelisaka na butu boyebi ndenge bana banyokolaka na butu mwasi abota na mwasi o deja abota o ayebi pasi ya bana bebe a critiquer Barcelone te pona kokonda a critiquer te mwasi o deja abota ayebi souffrance na ndenge ezalaka surtout so oza yo moko na tala bana paye étranger boti kofinga Barcelone po boyebi passe so peno za na paye étranger oyebi passe ya kobota ndenge za la question obota oyebi souffrance ya kozala libanda mboka libanda ba parents libanda ba famille oko critiquer Naomi Barcelone te po eza souffrance makasi eza passe makasi kobokola mwana na poto kobota na poto yo moko tata te mama te yaya te leki te mama leki te eza ka souffrance ana taille na ya bien tozela so bwana posa ya munene ye mo deja yebisi bino place wana biloko ekomi kopole na nzoto akoya munene tangu mwasa botaka bagu ya kolia ediminaka personnellement ngaso na uchi obota nazaka na peti ata ya olia te omonake bapeti ya olia nyonso esilaka nango omona mutu ozano lisu na bapeti te bapeti nyonso esi esili okomi koluka bapeti ya koluka ase mama la mutu akoya munene ndenge nini me mutu akoma akoya munene sima tangu bapeti ekomi kofulukama tangu posa kolia ekomi koya tangu akomi kolia en désordre nde bomona ke mutu siko akomi siko santé siko ekomi siko kozonga stable santé siko ekomi kozonga siko normal ezalaka bongo alors botika bakofinga finga wana ezala pena kitoko te bopesa mwana mwasa batu temps bopesa ye chance botika bakoma ngalo ba toujours okoti na video ya mutu so monike mutu ana tieloko o za na o intéressé te o monike mutu ana tieloko o monike sepelisi te na place ofinga ka na commentaire leka na yo na place ofinga na commentaire leka na yo penzo leki na ona na pose nyonso leki na yo mezaka te fo yaka kofinga na commentaire ezaka te fo leka ka oleki ka oyeka kofingi batu bamona ka ofingaki ezaka kitoko te ezaka pena kitoko te bofinga bango batapasi bofinga mobali Naomi Barcelone mobali no komi salite mobali salite boy chacun fait sa vie Barcelone a la vie na déjà bala aosa la vie na mobali na bana na ye aosa la vie na ye na place bino boya omona mobali no komi salite mobali no suki boye ye moko déjà omo d'ailleurs na vidéo ye mo déjà lobe na mobali neke salo kende ba kato suki komi o salite alobaki yango de ye moko
Yemo aussi aloba na mobile na salo ke bakato pour que comme salité. Aloba ki onsko à quoi bon oyoki muto lobi de ya bongo yemoko mais yo yeka po yo bakisa mafinga na yo. Oyoki de mutu yemoko déjà soulevé point wana. Yemoko déjà lobi na point wana soulevé ngo déjà yemoko. Mais yo oyeka ko bakisa ka mafinga na oyeka po ya ko bakisa mo eloko mo oya ofinga. Kitoko te la famille. Kobota epesemela mutu nyonso te. E ana batu musu ba oluka bana. Bomoni basolo nde de abota ka mwana moko wana liboso na ndenge deja mwana na kolaki. Pona ozwa soko boti osali ba mamo ba bota baza ba oyokanga. Ce que si oboti mwana deja koli pozo suze musu ezaka facilité pour écart ezalaka mulai. Ezaka facilité. Azaki zemi awa azui zemi aboye bolobi lobie pona mukanda baboto liye mukanda boye yango congolais autika kulobate congolais atoye mune siki barson nenga bota lobeka akoba munene lokwa abumbu aya bumbu munene makazi ka biso batolinge sutu ya kolobango ka awa Barcelone dimine obebi bolinge buya ka koloba siko abiye munene te boye pe ka koloba do congolais za ndeng moko tentire bonga tentire no bongi tentire beba oyindi oya munene munene boye soko konzi okonzi boye finalement bolinga muto telemela na point nini na niveau nini na niveau ni otolinga penza muto atelemeli to tiki mafinga to trouva ngo normal na niveau nini yokasi mutu makata mutu yokasi mutu ko vanda ke aibi ke na on se retrouver te na payo na souffrir payo eza pays na nga souffrance mais mutu ndimi avanda malgré souffrance. Je pense pas. Moi, je pense pas que Moutako Nzima avanda anyoka mesika mobo anzimi ka avanda malgré souffrance mais muto ano mona ka muto anzimi ka avanda na nzimite. Donc ça va na libala na c'est-à-dire azo mona quelque chose. Libala tanga zaki pana bango zaki pana ete ezaki epana bango il faut to ebaka baso na banda ko vendre pana bango donc epana bango na ndako na libala il faut bo questionner za les différents abanda vana na ndako a mama na ye siko ake ko construire foyer na ye il faut amona nyonso eza na ba rose eza pe na be pini donc nyonso fo ye amona yango. Bien bokasa na libala ezalaka na temps fort na temps fort eza pe na ba temps faible et na ba temps nyonso ce qu'il faut faire à vivre ba temps nyonso na à vivre ba temps fort à vivre ba temps faible eza libala na ye. Tant que ye moko aye na réseaux sociaux te po aya ko exposer libala na ye tant que ye moko aye na réseaux sociaux te po aya ko lobo mobile na kutu boye ba na kutu boye boye eza libala na ye mutu mo akotango duti azate mo boya ko loba awe eza te po ye moko na ye ko loba na bino te kazo souffrir atikali ko ebisa bino teke nazo souffrir nde naza libala ezo simba te ye moko alobi yango te. Donc bino bozo juger par rapport à la santé par rapport nde bomona ya konzi nde bozo juger nde bozo juger mais o elekana ndaku na ye boyebite eza vraiment mawa mingi en tout cas calme na Barcelone malembe kolanda na te bino moko boyebi boza bino ba star donc kolobe si la raté batu loba kaka alors courage à toi Naomi Barcelone bandeko nanga merci mingi na bato bolandaka Irsil Botelo TV en tout cas soki ezambala ya liboso au côté na chaîne na biso au s'abonner au commenter au liker au partager ba émission na biso nzambe akopambola yo ngana loba na bino toujours partager na WhatsApp partager na Facebook partager na Messenger tindela baninga lien bayeba eloko nini o Irsil Botelo TV alobi lelo pona makambu ya Naomi Barcelone. Alors bandeko nanga soki peza mbala ya liboso tango zo s'abonner kobosa na te cliquer cloche ya notification fina ngonga wana cliquer cloche ya notification pourquoi parce que tango Irsil Botelo TV akoya lisu na ba analyse na ye et ko permettre yo ozwa notification donc ozwa
ozwa yango lokola message na téléphone yango nde babengi notification. Alors tia moi commentaire à bien pour na maman na biso Naomi Barcelone, pesa moi conseil moka bien, pesa moi toli moka bien et ozala malamu mingi. Pesa e toli par rapport ya émission autosali, par rapport ya bilobele ya batu, par rapport ya ba critique ya batu, pesa e toli en tout cas et ozala malamu tolingara ba commentaire à ma finga te. En tout cas ndeko soko mesano ko finga oyo eza esika ya batu ya ma finga te. Merci beaucoup wananga na bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sous a zongité. Partagez nos émissions, que le Seigneur vous bénisse. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.